biso photo koma na système wana ke muninga nozo mata yo poussé ya kende ko bendaka ye ne mamele kaka mutu lokola fere mutu lokola fali ngana zo ba yozo ya pokwesa bango eza mabeti po baza na top biso kutu nde topesa bango so po ba mata ba fanatique na bango wana ba so golo na ba warrior baza pe na raison ya ko pousser artiste na bango baza pe na raison ya ko contredire tam sous ba ozoye adversaire mais ça ennemi baza ba ennemi ba adversaire na kati ya musala mais biso ba o ba lo fomboto za ba maestro ba expert ngana kozala contre ote pour ote nga za netre po baza na besoin ba service na service nanga soki sengi na épaulé boy na épaulé so mutaye boy ya ko épaulé na épaulé mais na ko linga jamais muto azo mata beaucoup ça yi isa bien te isa yango no muni mboke zo kendete po muto soka komi na top ye pa somi machette po zo banga loboko nino ezo linga e ya verrier akwese na se aokata du atikali ye moko bino to botikali na se bino pe bato ase musana bino tongo poko koboka ndobo ezwa kuna bambana voilà logique à Congo ba voix wana ya ba fere eza voix te ke bo sepela a échoué na santaki esengo moko boye na vanda ina ngana ba matadi na ozo ba coup de fil ya partout na monde oh to landi life moko ya fali azo bwaka yo dilo matali bange saka bien libange sala bi vandi benga bo sikona ngabwa ki ofali pupa abo kinga lobini no abo ngalo fombo na bas ngabe na chepo na ndula ngoti na ifsepe moi 2-3 batu na atuka fuboza na stade eza sengo pona nga pona omona réussite ya événement wana vraiment coup de chapeau fali et puis eloka sali mabende ache bar très haut il y a seulement bango ba très on ndeni parce que ba beta pa vanye ba vina wenge ba beta ba bikutu depuis ba ba beta na muta compare ba niveau on ba level on te na bota ma première fois na mona petit porteur de le kana riba eza kana élection mandungu vote mandungu na kisombe siko na moni mbalo penga to vandi be petit porteur de le kana fali pour en concert eza mala mutin na Congo nde toza boye faut pesa bango o bana ba sala na eza fierté ya Congo lelo tant ba disque nezo zo ma bango ba ozongo ba producteur pe ba comprendre oui na Congo ba artiste bien ba ali o ba ko pesa pe pourtant e disque d'or na maison bénéficier na palmarès sa maison pe maison zo kende d'où tant alinga zo ba to a préférer zo ba congolais vous comprenez alors tant ba to zo zongo photo sepelaka tous à la rana kate mutema mabe donc lokwa ngana zuba mninga bazote ou bien lokola ya zui azope lisute akwea non photo longo l'esprit wana batu babosana surtout nga babosana na moto a moto on est des erreurs graves pour PDG Koufi Boya PDG kene na justice a gagné bajongisi PCA Sokoda na justice azana document mazongite akoki kozonga te pona akoki te ko akokita ya boy bakangi ya boy o asotaki mir tala na age PDG ko sauter mir o escaladaki o amenasaki porte na doloko amenacer porte jugement kwe akoki te TV akufi na zo sali AVC ngamna zaki nae via sali AVC bongo donc bouti pendant la justice a battu quoi ça anine a craqué mais ça lui a fait
Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Duo des Stars présentée par votre humble serviteur Dieu Lomata. Donc, le lot vraiment, il y a à boire et à manger parce qu'on reçoit pour vous Godé Lofumbo, Yalof. Je pense que Yende vraiment trouvé ma solo concernant à traiter de l'air. Avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci d'avoir abonné tout. Il y a Congo Source et pourquoi pas aussi na Roméo, Oiseau Forum, derrière la caméra, on a réalisateur Moro et Sispé quoi. Un grand merci à vous. Pourquoi pas aussi à mon DG. Monsieur Gérès Mboni, je pense aussi directement au cordon, notre cordon là, je pense à notre cordon Hervé Kabamba, na bossa nous on a été Bruno Lubika l'argent propre mon vieux, au tika petit noté on a Djoungo Naimen était avantageuse patron na salué Sukozali aya Will Moucheni, les seuls véritables code mondial pourquoi pas aussi Balobi Junior Kwatamaja, les Seke Fora. Patron Junior Kwatamaja, les Seke Fora, wana moni pembe na mona mbamoko bossa ya Willy Yawe. Liseke, Yaouli boss, Yaouli Liseke, balbi base actualité toujours na maboko. Pourquoi pas aussi à Guillaume Melonga depuis Suède, on a battu Dielo Mata, Junior Chitea depuis Durban, on a bossé NPT, Shuna Chanel, la parisienne, Chico Luban, des fois maître base, tu as Dielo Mata, tout le monde Dielo Mata, vous avez vraiment connecté parce que toujours sur la vraiment, Nayemoko Godé, le Fomboya, l'offre, à qui je dis bonjour. Bonjour, Lomata Die. Bon niveau Kala. Ah, Nazali. Pepele, santé kitoko, Maramutu et kende bien. Maramutu et kende bien de l'obiana, donc tout cela, nous l'autre fois, c'est que non, vous avez na Congo central, na ebito kende ka moi tout, vous avez beaucoup de gens na cadre car au moins ils sont congolais, to bossara trop, mais toujours à repoter. Et cette fois-ci, na bagi non, fona landa pende baninga msuba sala, na sali, fona jope pour repos. Na solo ina John Manga lisanga moto azara tout travailler na bureau mouvement et ya benga kina matadi ya bengi boss Jimmy Makengo abi non le fombo a besoin de se reposer mazo luka place et abi non nga place ezali aya pananga wa kolia komela kolala et uzala gratuit et on a kenda ki donc on a passé bon moment moko kitoko inoubliable vraiment merci boss Jimmy Makengo. Naliaki na melaki na lalaki pena na ba condition oza pena ya bien et na passé vacances nanga mais jokinga un mois na ndambo po kokoma na koma ekuna yeza place batu ba ya kana ebele et batu tamba mona nga babi mais comment le fumbaza a beteli bisote ya bino ya kine ko pema non ya kozonga boite. On te prouverait bandole kuna et pesipe kitoko comme d'habitude. Nga za na mutason instrument na bango kaka wana izala wana me beti pende mususu. Wana suko kendaki vacances yo moko nandule seke bozwaki bo rekitaki. Et interpellenga omoni tam sope tout se sous-estima nga pena e ba teke na kana niveau na net mikolo vie mo pao ana États-Unis. Abazo beta. Nga pena e ba teke na ba niveau wana. Donc nakati matadi kaka ba mise ba monani et puis to sali choix banani baza ba bon banani ba koka to travailler et puis to beti bato ba sepeli makasi pena mais répondre en l'équipe bien. Ouais, merci Repo et l'équipe bien de le bien ce que tu as vraiment n'a pas de support to yaki parce que Simon Bidizi cache parce que de l'enveloppe mon seka quand pote na bela ro trois fois tout sur la scope na godé le fumbo to ngatu parce qu'on a minute yo tu ko perdre Venabiso Verkis qui a mwanga na paix à son âme encore et tisiko non corps ebimité na ebité wana pas sa vie na yo okoba net ni neti témoignage ni nous en ya VV o yo zana yo garda ba témoignage belé d'abord tant na musicien na za bina mwana moké na zo betana super wa Johnny Kell on tous en ba 1987 86 tokotara na ekiri na e donc si Johnny Kell a qui na ekiri VV et to salara studio kuna à l'époque adaki na drum électronique et juju vient absolu juju comme tabana koka bon que c'est tout yaka kuna so ba cheli bango drum wana muta ko betate et ngana ki mwana muke makasi na ya na beta yango a remarqué que mwana za mystique mais tant atani lungi nanga bien ovoza lisusu po na no beta pe na ovoza que c'est la voix to ko beta kuna na studio na e toujours
a remarqué que na talent belé a yebisa masumu de brinde abi baisse na wana za terrible. Je crois comprendre gars izanga Bon les orchestre ya masumu de brinde au voza donc que c'est la voix de Zaï nagi baisse kuna donc a remarqué nga déjà na bomwana et tant to comme na vampire to beta tant pene au sala delta nanga je me suis na leki na TV na leki na bina bomi orchestre na bomi na nga delta na lingi na nga sokoza la chef d'orchestre c'était président et leader te za ba kilo belé ba charge bena bitumbe belé na TV yala ndaki mission to aluki sanga lobi na yako kuta obo beta na 27 juillet na kota nanu na mono orchestre bongo li soutele les beta orchestre za bien structuré bo beta musique ya qualité poni obomi yango wana PDG mtayibsanga PDG Kiamangana et touchanga mabe na vandaki na ngati ju mususu na ba maloba wana na ba pression batu na jongsa na orchestre et oui touchanga makasi tant on a joué ba problème na vinanga o matanga onini PDG longwa banda pa na ye ayaka ti bumbu ko assistenga et na suka kado atikelinga abina ngai oza un grand okozala ka bo libanda masolo te faut approcher biso o approcher biso e ba pe masolo ndenge ezalaka o ba pe nyonso mangame belebele et asalaki tout oyo ya ko sala pona koma actionnaire na Sokoda donc on est à volonté na ye financièrement tout a pousser nga lelo na koma actionnaire na Sokoda donc naza associé na Sokoda ponaye voilà ba souvenir à ma casse na tika non les actionnaires de tout pour quand parenthèse journée Sokoda est-ce que les loyo au bon ici déjà na bateau parce que l'autre fois vous avez déjà regretté moi regret à la moto par rapport à Sokoda ndenge bande comme moi mais les lots on a évité ndenge ya tikion est-ce que ça va au monde qui à lire qui non bien non Sokoda beba makasi Sokoda beba au monde banda basala coup d'état na PO eza parmi biloko memi vena liwa ah bon oui eza coup d'état wana banda basala coup d'état wana rien n'a changé makambe beba et Dieu merci bango mo ba auto beba na kati kuna to jusqu'au ba fuite ba preuve ba papier nde ba kabulela absola na nde ba balia kala rango donc cette fois-ci na ibité so ba obika ndimi pété ndimi so ba biki c'est que PO à venir ezate donc à venir na PO ozala jamais soki makambo Sokoda autour na ba preuve vous en avez vraiment na ngonde tuzabo ba preuve penza bon ebimaki moi sina yaki hôpital batindi facture na Sokoda futi menga na za société actionnaire so na problème na débrouiller nga moko et voir même journée au sala mariage na kena Sokoda na sengi bango $2000 pour na sala mariage nanga babini sanga mabe heureusement nzamba sala ala la raté Emmanuel Chadari ayako edenga na sala mariage nanga bien et je me suis avandi ni dara le fumbazo ba trop photo kangse muno ba benganga au singa bsombo mo mariage nga mais oui na singa bino déjà une année ce mariage c'est si là déjà oh non to mona ke to zonk c'est là mbongo no po koma na koti na bio ba bimsenga $500 nga na singa bino 2000 au sala papier ke to pechumbo nga be na sali papier vraiment bazana ni on 1500 pour abisinga 500 ba baya na niveau mona monate fallait kana ndima ke na zimbongo ale bango bageno chakuna bon 2500 to pesa na ibso problème ya na Sokoda grave parce que obi kele ko ça doit passer au lobby que ceux qui peuvent qui mangana tiki vous avez un problème on na kati de barre na ndenge nini gens qui pire petit averkis tala déjà que yimta sala ke na Sokoda comme actionnaire donc nazaki quand même oui via zaki ya mabena epé hein je vais na kabate hein via kabate tatiki biso wana eza ndenge na ye donc omoso ka kabate ndenge eza ndenge na ye ko kabape nazozungela
ils rappellent ça dépend à bateau. Mutu musu pas non abimi akaba te mais côté kuna akaba na on ne sait jamais mais pas nanga essentiel ka idanga na comment sociétaire na comment actionnaire na Sokoda mais à part wana tant au coup d'état no salama probablement ko intéresser biso tout moi j'ai refusé na refusé pour ani ngabi mais viens na minute vie sa kolina yi et puis vie azaki mutu a lolendo via lingi pena lolendo politika ya zane wana président na lolendo na ye na nimpete ka osala 50 ans na ki poste wana au lemba na ye jum somo na pa mo lobika nga na tiki nanga nzoto simba soute oli to sali coup d'état e ko affecté nga na boya ki j'ai refusé mais bango ba sali ka coup d'état et puis tant ba sali coup d'état na via longwe ala komi affecté via zakim da lolendo et puis première fois na mona ki vie Benyama Bakufi président Ben. Donc président Benyama Bakufi sikoyo Sokoda fait organiser matanga. Vie ba utobete coup d'état. Sikoyo tala via zamtalo lendo azalaki PCR Sokoda azaki pe président ya Imiko. Sikoyo na matanga wana fo Imiko pe ya osala e ya oza ezala présent et Chafler. PDG na lolendo wana ko komona na te aya place oyo ba utosali coup d'état. Et bata Sokoda à l'honneur, il y a eu place à refonder. Vous comprenez la souffrance on a peu déjà non. Souffrance à dans avant une équipe na e, faut pas le musicien mo ka représenter. Ba musicien ba mona na été et bureau na e ba songer ba bito lu kwa lofumbo. Ba benga na téléphone, nga zaki na nanda quoi. En tout cas PDG moi comme place on a été vu ba makambo to sala ba coup d'état ba salier abimane dans le roi humiliation. Faut monsieur mo ba que nous présenter à que nous représenter avec Flair na matanga et j'ai accepté na biboye la nga Flair en okuna nga pe na démarrer voiture directement na kena salwana ba ilinga Flair tant mamile la zobenga maintenant c'est le tour de Limiko du président Verkis qui amongana nga na ena Flair tout ça na muta bureau na e di donner makanda na poser Flair na zongi et tant aussi ici nega ezalaka bureau toke to mona PDG talaka au salaire service ngabi non ngana ga au les fleurs na zongi Dieu me voit et place PDG comprenait que voilà monsieur moko net monsieur moko de le kosote quoi na zonga na ngandako bake peseka rapport que le fumba salis rôle sengaki c'est bon donc PDG tanga bana mona nga na éviter pour ça kufi déjà. Et ça confie déjà parce que tout le tapé après l'Ivoire n'a été mon IP qui bon bachaki na comité d'organisation tout le monde est bachaki Félix Oisé quoi tout le monde est gâté qui na battre chati pour moi monsieur Belé mais les lots sur tout le monde peut ce que là on peut tout circuler on dirait famille et barbi qui pour la contribution aux cotisations tout et c'est ngiba luka bango mo bati membre na bango mo wana ebité sur est-ce que moi poto coach sur na quatre organisation tous endengeni parce que yoza na kama mission organisation les endengeni. Bon, jusque là, ma organisation, on a salaire qui n'a zate. Na zate, tant au PDG, on a na matadi. Donc, on a yebi AIZT. Donc, ni ne bandel ni na suka. Communiqué on a, lobby na aprena ki yango, Nathalie yango pe. Bon, le col à Léon, on a vu Center. On a yeba, qu'est-ce qui se passe? On a yebi mutuna makolo na ngote. Mais ils ont que bah c'est qu'il y a un problème pour n'y pas la communiquer n'engwana. Bon, tout ou tard l'année zoleka. Nga il dit merci. Je me suis décidé nazala toujours les bandes ma n'engwana. Pour hier on a ba makam susu. Yozano na ba intention musu mais batu boza ba on a groupe ba na ba intention musu. Moi na vie na psa musique lobe mo na be mission bandi ba no tanga ba kombo na bino pour rien oza sali pour rien. Yangwana tala lobby président Adio Salem Bazaki sali pour rien batu ba yeko provoquer pour ba salir nazo bangela pe président waze quoi mais ya za sage na ebike na ebitene ni akomemela makambo ngo tina suka mais ngana sinala pa ki ba mande wana o ligwa o nini bomela utrobe ngate o na comité d'organisation na ozana ngate. Est-ce que selon ndenge mamango ekendele ozoga tellement fuite monte pa bande kono ba musicien et ko kuma bon parce que ba che représenter mes familles ba komo ba no mamba lafro
bazonga arrache bango moko bato mususu koto pe bato babenga pe biso bapandisa ngo non c'est que ba dossier ngo suma wala wando mela di susu tonden. En tout cas, dans la fuite nante, les londe na ok na veuve center, les na ozala on na iba. Na sala tout père mona benga président waze kwa na iba qu'est-ce qui se passe pour azala prudent et ba gérer makambo sinon te yoko zano président mais bato ozana bango on ne sait jamais. Côté bazo kende makambo bazo sala tamsu oza surpris donc fa zapena prudent. Aza pena prudent de lobby wana mesiko kana mambo de ya papa no sauver qui sa totika biso waze ko na faire gola bo mani grave na sens que tout le monde bena que oui koto ba ta faire ba lobby koto waze ko ba répliquer par rapport ya il fallait que corribima le 19 et où tu il fallait pas exposer ndenge monstre comme qui a singa qui demande wana et pas président Bosso ndenge dit qui fait rigolo peu bi bango déjà ba qui date et le 19 fallait pas bête na parler du peuple ba mon dirait vena bango timo koka jam moko boye par rapport parce que musique est ambola na ba raisonnement mambo belé na ebite que yo ba biloko wana yo et comme le gona ba matoya mo wa vidéo msoko monango ndenge comme bena ba déconnement wana est-ce que faire pas ça mutu na yo pas ça petit na ebite ce que selon yo orolobani. Bon, selon ngai na jaki yango soki na métier faire ngapi na osepelate na concert le 19 place wana bino pe boyo chamatanga do faire azaki na fotité à se plaindre a mona obienté mais ba fanatique pe baksara mungwa na limite ke faire ba disité na waze quoi ezaka bato koto na bato koto ba oloba bon Dieu merci c'est le cas nango sûrement il est bien. Et ndepe na ebeli président waze quoi sur mes erreurs na limite ka osala intentionnellement les erreurs ou bien stratégie pour na oyiba konzi basi bayaki biso nde ezaka ba mission balingi ke concentrisme trop donc mission lingi ye kakanda zala ba konzi basi balembi je wana ba comprendre biso pena ke ba mission donc sora ya zui alingi ba msu bazanga à partir de matanga ya général de FAO sikoyo président waze kotanga zui présence et organisation azapena ba stratégie bana okenango pour réussir on ne sait jamais nakata stratégie wana erreur salamaki ou bien ezaki nini bon na sola nango pété ngana moneka logo eleki nango bien na landela isuma bango te mais en réalité faire ala fautité soit c'est plenaki bato ba mona e mabete c'est tout à fait normal il y a che concert na avant le 19 ayo kali sous place ango ba yo zwango azamuto c'est pelate donc wana na o condamné été tamsu bato ba biga mankaki président ou bien ça ibo donc eza ba sentiment moko normal et réel mutu fa à l'accent le boza hypocrite mutu pena za mutu normal mais on a mécontentement fait l'accent. Mais de l'autre côté, président Azé Kwande na yebelier na limite ka ça que on encore. Bon, makamba obata ma to ibate mais na yebelier na limite ka ça que on encore. Aza mutu a bongo te ke la muki a chamutu kal. Na santa ina ne lo ka bongo te. Ye ya na bolingo batu ya ida batu ngai mo na zo bisabino boye soka yoki ngana na problème vraiment asala to luka solution na ndenge na ye putala nga ba problème na ute bana te momuna ya ye bien donc ndena ye beli en tout cas na limite que akocha croca jambe ezaki soit erreur ou bien oublie pezaka que mutumo pa chaki le 19 oublie salam tambo sona mo compte tu le 19 à toucher le 19 et après retard mon gonde to sabe monsieur bizana ba je me souvenais monsieur Silibo na boki Bruno Lubikate mais normalement ils allaient sumu pananga son natal ne vinange ke ndana Bruno nga participa donc normalement na ko ça y jamais une émission par exemple toi a contribué fortement à orchestre nanga et na vinanga mais il arrive à que monsieur Sil na boki Bruno Lubikate comprendre donc il arrive à nango mona moi oublie même Rachidi Koupa au mona bien monsieur vidé na do bata batuana na ko zang sabango te émission na vena nga chibo abana vana na parler ne une année 2 mois na Suisse na Fribourg do bata batu jamais nga na ko zang sabango émission
mais arrivaka émission sili na boki bangote donc ils te que méchamment ou bien na salon exprès ou bien te zaka ke ba oublie payaka mona mundo ya ozo kana mutu bobo chongo le 19 boto chongo le 19 parce que au bout ça ni que le 19 on a préféré chaka na cadre wana ekoleka mais Dieu merci c'est les gars ina ngwa fait des pères beta ina été matanga pe bima ina ngote boto tout ana msoli boso tout ana msoli boso ndo lobi wana mais événement surtout le capé na musique tout mon IP les qui n'ont pas fallu au terobeta concert stade des martyrs na habité selon yo avina yo ya concert wana ndongo moneleki ndule et puis na génération na ba msupe andima kite ki ba plein ya ba genre wana pe ko kozala ndenge ba msupe ba ki bon concert les qui n'ont pas normal so ba kufi abomi na habité avina yo par rapport ya concert wana tout dans l'ensemble. Coup de chapeau à lui donc c'est ça qui paraît na c'est ça qui batuba lingagite batuba kota batuba koti batuba lingagite tonda et tondi et puis musique et betami communion à yena public 100%. Donc coup de chapeau. Donc en réalité netinga na contribué qui trop na ba page nanga Twitter na ba Facebook nanga na ba WhatsApp nanga na ba TikTok nanga na contribué qui na promotion concert wana pour iratete pour na santaki esengo moko boye na vanda ina na ba matadi na zo ba coup de fil ya partout na monde oh to landi live moko ya fali azo boka yo dilo matali bange sara bien libange sara bien vandi bena bo sikona ngabo ki fali pupa aboki ngalo bini no abo ngalo fombo na bas ngabe na chepo na ndula oti na FCP moi 2-3 batu na tuka fuboza na stade pour ça nous 10 000 personnes mais 300 bazangi et comme 9 000 on a 7 vous comprenez donc na contribué à qui et c'est ce qu'on peut na pour on a récité à événement vraiment coup de chapeau fali et puis le gars sali ma bende a che bar très haut et le gars bango na bar très haut ndeni parce que ba beta pa vanye ba vina wenge ba beta ba bikutu depuis ba ba beta na muta compter ba niveau on ba level wana te na bota ma première fois na mona petit porteur de le kana riba ezaka na élection mandungu vote mandungu na kisombe siko na moni mbalo penga to vandi be petit porteur de le kana fali pour en concert au mona eza banda na petit vote mandungu vote na vote kisombe wana moni petit porteur siko mbalo elekaki donc eza bar ko mitre pour bariba na no mona kana dielo mata riba so eza na se auto chaka ya 8 mètres wana so tu on a petit porteur so mati ko mona na te le feu d'abna riba ya gar pour mona na eza déjà barre to ni ka très haut bon ils examen biso petu jour to ngato beta faut landa pe uluka mo petit porteur manini au moins que comme problème pana makambu belebe et là c'est vraiment pas moi la vérité le bibo sexy nga romeo kuta sekina si ma caméra mais ce que le bibo le ba pe le moni bandela que non ça na batmuso ndo nga pe simba te mesimbi ka di mais simbi ko bato on est banani yo ndo mona ke bandol nga pete événement ne simba te na Congo to tanga supena te mais ba YouTube ezali boma makambu te bo revoir ba YouTube ba bilogele kai ba mona ba commentaire tout na ba kombo na bango ezali bato ezake balingaki te eza vérité wa robo yango italien même so talaka ba YouTube elekaki ba WhatsApp makam na monsieur ekufa mais na Messenger ekufa te mais ce qu'on a minicho mambuyo lobi ba warrior ba sepel ba fanatique a fali côté kuna pe ba fanatique a faire gola ba golo na ba gladiateur ba mona mystique mais velo fazara mutu na biso ko kumisa su kuna bo ndenge nini ba mona ndio katsingambwa ngaza mutu te naza mutu te ngana zaka artiste na linga ba artiste bien mutu lo affaire so zo boya affaire ozandoki comprendre pour ana voix angélique aibi pe ko exploitango et puis aza parmi ba top lelo na Congo oboya ye ponani tu ko zo kutu yona ngana ba peto antamango ba molo lo mamba faire tu ko zo album na tu ko zo kutu meilleur ya wana ko meilleure mélodie na Sony Music et c'est que bazo produire donc déjà na bango yemo mta pesa ki parce que la meilleure mélodie na habité yo nos ingénieurs
par rapport à l'oraja wana parce que le bana so déjà que faire au sala ba makambo pe lelo kenende qui on a habité square ndenge to informer bon yimo pour yebi on sko ko le bana tini ils ont fierté c'est le Congo qui gagne biso photo comme un système wana que muninga nozo mata yo pousser ya kende ko benda kaye ne mamele kaka mutu lokola fere mutu lokola fali ngana zo ba yozo ya pokwesa bango eza mabiti po bazana top biso kutu nde topesa bango so po ba mata ba fanatique na bango wana ba so golo na ba warrior baza pe na raison ya ko pousser artiste na bango baza pe na raison ya ko contredire tam sous ba ozoye adversaire mais ça inimité baza benemité ba adversaire na kati ya musala mais biso ba o ba lo fombo toza ba maestro ba expert ngana kozala contre ote pour ote nga za netre po baza na besoin ba service nanga na service nanga suki sengi na épaulé boy na épaulé so mutaye boy ya ko épaulé na épaulé mais na ko linga jamais muto azo mata beaucoup ça y isa bien te isa yango no muni mboke zo kendete po muto soka komi na top ye pa somi machette po zo banga loboko nino ezo linga e ya verrier a kwese na se a okata du atikali ye moko bino to botikali na se bino pe bato ase musana bino tongo poko ko boka ndobo ezwa kuna bambana voilà logique à Congo ba voix wana ya ba fere eza voix te ke bo sepela a échoué eza malamu te na Congo nde toza bo il faut pesa bango o bana ba sala wana eza fierté ya Congo lelo tant ba disque on ezo zoma bango ba ozongo ba producteur pe ba comprendre oui na Congo ba artiste bien ba ali o ba kopesa pe pourtant e disque d'or na maison bénéficier na palmarès sa maison pe maison zo kende d'où tant alingaka zo ba to a préféré zo ba congolais vous comprenez alors tant ba to zo zwango photo sepelaka tous à la wana ka te mutema mabe donc loko ngana zui ba mninga ba zo te ou bien lokola ya zui azo apeli sute akwea non photo longo l'esprit wana batu ba bosana surtout nga ba bosana na moto a moto on est erreur grave ngana ko za moto a moto te dielo mata so na chilo charge na ngo kokate mta kokata te po lesanga lelo lesanga lobi wana ngapi na langa moto na bana na ngana mwasi okokate obanda ngo lendi penati megredo kimi bokoma na ko za moto na yo simbate nga za netre izaka ndenge salama série ya maison mère sera maison mère pe côté na msuba bana obeyanga so ba bana obeyanga so ba kadia na baniama ngasigo na daga niama po na kino sela intervention rapide wera benganga sikuna boya te même matin Blaise Boula joki kukuna na BCBG asala ika appel pananga na pondération 8 nakendaka na yedai donc eza musa na sala soki kuna ba bengi na oya so pe kuna ba bengi na oya naza mutu te do côté na ba bosana nazo zongela na koki pe ko za mutu te po mutu okokanga ozate okokate ole sanga lundi mardi mercredi papa ti anesi la okokate esimbate obaye d'ailleurs na okokoya pe esimbate d'ailleurs olinga pete même moi sinon opeksa siko naza mutu nde. Ok, je pense que monsieur a capté tout chuté vraiment na yomoko godé le fombo ya lof. Est-ce que tu as déjà où ensemble nous na mambo ya album na yomoko mavero mamozo keneni na ebité siko ensemble est-ce que ba clip et vidéo déjà tout ba barosa sundeni pour rappeler pe na ba fan na yo pe na ba fanatique tout ba olanda biso na Congo source na minito so ba ko zo disque nondeni. Ouais na minito mavero et sali chemin nango malgré on a kin paiement nan tokoki ki sasate pour moni na Congo bato batala YouTube te biso to mizali trop na net et bato o bato tala YouTube baza mingi libanda awa na Congo somta cheka ka clip ndetma verona tala ngoba mega netwesili ya moni awa to resirte mais to bunda déjà to cibler quelques régisseurs o amité malamu o pina baloko sauter baza bani ko appuyer ma verona kina bato pe na banozo beko déjà banokende. Donc d'ici fin de l'année awa makambo za kitoko mais maison nanga et bomba surprise moko bozo siko éruption
éruption yango eza générique ya album wana. Donc d'ici quelques jours pour makambo tout ceci là qui yango na squezo ya pour sûrement yango nde tobina na bona na éruption. Habité siko ba ozongo kaka na ba kota na compte YouTube na yo ba ozongo na plateforme et tout. Justement ils ont na plateforme et tout, ils ont na plateforme et tout, mais base na ils ont na YouTube nanga, mais ils ont na plateforme et tout, surtout na Nailis, bozelango na Nailis, page na Nailis, yemta partenaire on a moni fiable azo aider artistes facilement, ils ont Nailis na moi exclusivité aux alakuna et puis les restes la plateforme et tout tout so ba kota ba oswan. Ok, merci beaucoup. Donc je pense que tu comme vraiment na souka non invité mot de la fin na wat balando puis ba mbote na balando pour bisoto des annoncer. Mot de la fin zaka na zozongela bato balinganga bo sambelanga trop na senga mingi prière pour tout auto sala rawa eza volonté nzambe. So nzamba lingi na ye tout ekozala kitoko. Mais ce qui peut bato sambela la autre nzamba sepela makasi mais bato ba sambela nga bato boza bien so za no bien te ko megate pour libonde la mutu mabe pesa nzambe kanda mais so sala on anko pour nzamba fâché ezongela yo donc so za no bien te ulinga no ngate oza mutu mabe oza boye ko prier te na osenga na bato ba mite ya malamu ba saka bolamu bango na nde ba prier ngai po bitumbeza makasi mboka mabe koma bien koma mabe talande di sokoda to solango trop batu bakanza biso ba jaloux mais les autres ju ba preuve ndenge nini mbongo ezo kaboma imaginez di lo mata o saison to sila awa yeah. Donc bakoti to baka $1 million bakabuli biso $100,000 ekoti $1 million bakabuli $100 million bakabuli biso ka $100,000 so nani pendeli ala wana. Bon, ils ont bango staff dirigeante na otanga ba kombote bato diriger sokoda lelo. Bango nande baliaka mbongwana. Or baliaka ngote il faut tout préciser bien nana yiba mbongwana. Pona za muyibi. Pona mikanda eko mama soki mbongo ekoti 70% des fois bakaboela biso. 30% des za la pona fonctionnement. Mais bango ba le contraire. Les contraires kutu na lo ba les contraires te po bango pena ba sali nko. Bakaboli biso presque tout le baka neto calculé 11%. Oh, tu etikal badama. Oh, tu etikali ya bango. Tout ça ba preuve, oh toujours le beza su ya masolote. Tout ça na ba preuve. Ndeni bakaboli biso ngamo kuti na moni na ba preuve ngo lo fomba zo ke $500. Oh, tant ba futa ki jour na kende kuna pero afuta batu na ebilonge ne bi ba kimi bale. Moka fuye kuna kombo na ngeza te moka fuye kuma bia yomba ro ba futi ote ngatuni nga ba futi ngate na mona komi mukanda mo mona DG mona PPCA na bia balina fuka mela bango na bwakele papier na bima na nganda kutilelo $500 on a dit le matin batebele ba sepelaka ba futi nga $500 mais faut division par 6 pour ba futa biso 6 mois après. Vous comprenez? Batebele isprezate $500 divisé c'est quoi par 6 na calculer comme on a appelé fombongo na zebisa. Donc tala imagine ba photo to le baka $60 bi ba photo $50 nam par mois est-ce que ça nini na ba vu alelo par jour déjà ndako ka na bana ba utiliser $20 par jour. Yosko ba photo na mois mbongo ndengwana na mona ki ba msusu wana par 6 mois na ba plus $100. Quelle méchanceté. Entre-temps, répartition les a forfait. Ce que ba futa ramino parce que to ko madena su ba futa ramino za salon ndenge musique et beta ko bien za ndenge. Bon, normalement droit d'auteur waneza na ba droit voisin selon ndenge nzembo zo beta. Mais biso ce qu'on a sokoda le quoi ba travailler na bango te bango ba travailler te bango ba kenaka ko récolter ba sala siko ke ba sala répartition forfaitaire. Or on a forfaitaire normalement faut pas kabala ba tunde moko pour bosali na bino eloko te bo calculer te nana yo comme ni mingi nana beti mingi mais bango na ba kabula bon il y a $100 wana lo fombo ba lo ba asake miso mona di lo mata lo ba trop arjoité
mundi ba sokode e marchara wana kuna nani yaza mutu ya administrateur na pesa $700 kumbani sokode sa e marchara sikoyo tondima na biso mais to bana oyeba teke o ba okabola biso neza 70% te si vous comprenez que na 70% na biso to zoara ba 11% avec ba preuve yangwana to za trosir to zo pesa confiance na justice amboka ndenga na osala émission bena ebike o isa déjà plainte pas procureur pour to ebike procureur akota la même TV à saisir na likambo et na za sir ke mikolo ya parmi bango ba coupable faut baza na prison so ba kozala libre pour PDG Koufi Boya PDG kene na justice a gagné ba jongisi PCA Sokoda na justice azana document mazongite akoki kozonga te pona akokite ko akokita yabu bakangi yabu o asotaki mir tala na aja PDG ko sote mir o escaladaki o menasaki porte na doloko menacé porte jugement kwe akokite TV akufina de so sali AVC ngamna zaginae via sali AVC bongo donc bouti pena na justice azo baté quoi ça nini a craqué via sali AVC via anga kufata msu lelote on ne sait jamais lelote ma sali AVC po azana décision en justice mais salité selon de ba expliquer biso et ça l'a été pourtant wa yaki ba yena batuna e ba escalader mir fallait pas erreur wana yango salike akozonga pese ati via yena ndako a craqué via craqué puis via lingelo kum fallait pas il nous a bien bolongo lié mais changement salami même yemo nga combat pour yemo pas membre Sokoda abi angarma no diriger mabe siko ngata balongolinga na vandi pena ba sala répartition na ju $5,000 ata yo mo muda ko fate ba petit na ngalo lo fumbo ba disita trop ngamna comme ça na ba $400 siko lo fumbo ko mo ba 5,000 c'est que ba to ba na raison na longwa mais bolongolinga bambongo ekiti ba lo fumbo na 400 ko mo ba 200 300 siko bo sali nini na coup d'état bosali nini moni et bon aroyo sali changement bato be ba remarquer mais so sali changement bato ba remarquer ma b ça ne sert à rien fallait pas mambisa mina Sokoda donc nzamba za na biso mais to taila mboka mbalo penanga na hotel mboka na taila mboka na makambe belé mais oyo au soki raté na comprendre mina que inutile donc avenir mboka is sombre pour muibi monani boye mikanda la puis ba preuve pour expliquer nini pendant que basi ba misem sou basi ba kimi bango pourtant ba foutu $100 6 mois ne so ba foutu $100 lo banango za mwasi ozo risque mo so bolingo ya muke fakima et puis ngana za trop sir ba mise ba bengani ba denga mono ozo ba bina comment vendre chez biso ou isa chez biso musicien lelo pena musicien abeta tolo pena que na za grand musicien na zo mbongo na Sokoda na zo vivre azana été à part bango basala kuna mona bango nde baza bien bango nde bana bakara bien ba baza ba administrateur na ba pire petit na ba mo confie ba joie bango nde baza bien sozaka libanda na bango malere se obiso nzamba konfonda bango boule na bango pena fo matoko lo banini ko zokuka susu te mais ba comprendre ate et l'ambezali moi car au début na déplacer zali et studio ko tout pezali donc il est que là on m'a be pour tout ça ba wende die vinanga na Switzerland ba ki seke alobinanga lo fumbo za descendant d'Abraham vous avez raison c'est donc c'est tout à fait normal que mboka est décolleté na bato bongo boza na place à libulu mbongo or par bino so bosali répartition bien couche moko ya bato na kisasa
balongwe na pasi mais bolingi te na motema na bino bolingi kaka bino nde bozala bien ata boza moke boko développer mboka ndeni ebela ba sociétaire toza kuna na sokoda soki tokomozwa mbongo normal biso pe toana bana to apena ba master to bano aider pe ba master so facilement c'est comme ça mboka et tomba maka mais par groupe wana obaza na sokoda na ba administrateur wana na ipso muta mote amala mwazate ta mon côté na nimpete ke chrétien mo wana kati kuna jamais na limite po normalement moto aza mote malamu fa abanga nzambe moto abanga nzambe appliquer makambo nzambe ayebisa biso linga moninga none omelingaka miuzo privé moninga na yo a souffrir azanga nyonso azanga ndako kovanda azanga mwasi azanga voiture o azo mériter oui ezala bato mosusu bamérita apete wana mabeza te mais moto azo mériter mais bino bosali clique na bino po bato ane wana basouffrir vraiment est-ce que boza na bonzambe nzambe aza te ota na musika bona kuna azo bayepa sambela wana kuna oyiba nga tala no bosambela te wana je pense pendant que message eleki bakonzi penda balandi nde olobi wana ke kolekaliza na télé eza kofunda déjà baprocureur bakosaisir nde olobi wana je pense que message eza capté et puis bato mosusu pe bazala nso bokende na dossier document bino moti na justice en tout cas esala pe bien na koma cassé pour IGF eza présidence IGF basenga biso bapreuve oui bapreuve ya boye tozala na honte à l'époque mais babiso biso bosala bémission ebele bofunda tofunda wana IGF nde recommandaka biso to sala be mission tout c'est quoi ba preuve ngo moni c'est quoi preuve ba preuve ngo na yebite ba osana poto posta ngo pe na net ba ba ko zongo te na net ba preuve fona ke ne suka na biro na ba pona casser na confiance pe na souté na se déplacer na luki transport na ke auto poster wana ba ko zongo te pe na pour biso peut-être to ba preuve to zongo na phone to ke na ba biro ba tout mutuka kwa moneke bon na panza ba preuve ngo apanzi ngo toujours ngo to vérifier ça pena authentique allez biso pe to panzi ok c'est bon message à capter na te bambote ce qu'on a balandi alors bambote na bana yo modelo mata ndenge tika ngate bambote na margo sali matin belo kimenga na pesi bambote na na mona pe cameraman Romeo yaza iro dans l'ombre pour ba mona été de toza ba mona kanga na yo hermo bo sirma lobi Bruno lobi ka mona mande go ya me Romeo mona te ngaka mona oswa Romeo dal kwa godelo fombo na musique ya Congo donc to lambela batu mais ba mona biso te tant disque na zo beta tant ba beta ba concert pe ba mona ngate mais makambo e beti kuna ngamna che makambo pour pesa mambona ngala participer mais iro dans l'ombre ozwa kama mikate na olia isilela wana ba maepete lobi baya lisusu yo pena na pesa ko mikate ndenge plan simbi zwa ta vélo rien donc héros dans l'ombre ba Romeo en vraiment ma pambola ya pesa ya bele tana minute au mona obenda bag pour ba pas comprendre non le fumba za marié Romeo pambola ma donc zwa pena ya bele tande tout ça boy au tala bina dilo mata bien lunette Romeo za lunette te seigneur donc mais sunga biso ba héros dans l'ombre bandeko tineli dilo mata lunette tinela pe Romeo héros dans l'ombre dans sima zo sala ba couleur bomona son o za Romeo mais ils en est biso ba héros dans l'ombre to souffrira menzamba ebine a donc c'est la biso kwa donc a show mbimba wa salanga le show avec bambote mbimba pour yende mutasala godé le fomba dans l'ingénieur musicien donc tout quoi ils appena show mbimba mais scène nangai ko sombela nga guitare basse ko sombela même premier passeport na vie donc show mbimba nzamba pambola na participer femme nanga Blanche Mbemba. Blanche Mbemba, moi c'est moi bien dit le matin. Mère Blanche Mbemba, nabi moi c'est moi bien, so moni faut se là. Quand on a négocié, moni vira mbaloba moi tu fais sur un balcon. Parce qu'on a négocié, tout sur la nan penas de cité. Na ipsi maman il faut sur une chambre. Ils ont négocié sur ça là.
nzambe ka sunga biso do Maman Blanche ya yo yangwana mbote koto zali na pesi bureau ya mouvement na bandi na directeur international directeur à vie Serge Kamakuna na pesi Aimé Boubala Kika na pesi Firmin Firango l'archevêque de Banda liaza secrétaire général à mouvement na pesi Kapo Bakala na pesi Didier Salakiaku na pesi Denzu Yalala na pesi Yaderic Mos na pesi Yadegas Kusungana grand frère nanga Chibo Chiboabwa na pesi Mère Jetou na pesi ya Michaud Dindamba na pesi Yaneris na pesi Seke grand frère Walobeg yoza fils d'Abraham na pesi Bambote Tozali na pesi coach Mamadou Polondo na Bundes na yemoko mokonzi ya Bundes Adolungu 0049 na Angola wana na moni Pati Mambulu mwana gala solo et puis bana bumbutu boza na Angola boza la prepo kalate na zo ya Luanda wana Luanda ezaka pona bango te za pona biso tuto ya do kalate na ozana Luanda mama solo ezali tozo solo la et na moni na États-Unis ya Michaud Lukubika na Laurent Kadogo AD avis ya mouvement na matana kita na zomona président Rachidi Koupa na honorable Johnny Mwadi bambote na bino et na obosa na jamais Bruno Lubika mbonga propre c'est-à-dire sozo liambungo na ye aux à l'aise quoi po bambongo msozo liango die omona nzo ya zolanda landa o bando bandaki ya tsizeti wapi et puis bon ba auto bolinga ngai na kobosa na jamais Amoli Mabasa na Grande-Bretagne Sivio Wechi bambote na bino kote bozali na bosa na pete Esther Ntumbaka Bodi ba collection na otana mona peka wana na Angleterre na moni Katipala bambote na bino pene ebele Maisha Bokeni bambote na bino kote tu bozali nzambe apambola bino nzambe apesa bino ya ebele na sukisi na maison na nga production AP production ya DG na biso Marcel Nzundu en passant na Pisombote na personnel nyonso ya AP na monde entier pour eza maison mo monene maison production eza basée na monde entier bino tout bato AP production na pesi bino mbote ciao. Ok, merci beaucoup. C'était là Godé le Fombo Yalof de Tomesana Obenga. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Tout balandi biso na Congo Source. Là, je pense directement à notre DG Gérard Semboni. On a pourquoi aussi au cordon Hervé Kabamba, na Bosente Romeo, avec le forum derrière la caméra. Je pense directement mon vieux Bruno Lubik à l'argent propre bon à soin. On a Djojongo Naïmen était avantageuse. Patron, tout ça, le Sugozali, pourquoi ça, Willy Moucheni. C'est le véritable code mondial. Na bosante mon vieux excellence Flavien Koui balobi likofi ya bana changu donc espoir bana changu l'excellence Flavien Koui game étranger bien un assistant pourquoi pas aussi à Junior Kwatama Jali Seke Fora patron Junior Kwatama Jali Seke Fora na mona na sona moni na mona pembe na boss Yawili Seke Yawili Seke base actualité toujours donc boss na saluo pourquoi pas aussi à Simon Bidi Izikache mon vieux Simon Bidi Izikache na moni wana pe mvuluzi moseka na saluo big dédicace à toi na moni na musika wana pe prophète Didi Bokunga ko de Lyon na kobosa note Guillaume Melonga un très bon messieurs na batuto bana radio lo mata batuto bana na biso bosa boni massivement désormais de gâteau lo bana Congo Source parce que ande bozo actualité quoi donc vos likes vos commentaires et ça c'est énormément plaisir on se revoit à la fois prochaine quoi bye.